Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Ngapé, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Bon, je suis là juste pour 30 minutes seulement. Et ça serait mieux et important de partager les lives et puis de liker. Soutien la maison mon en apprend ko boye ba soutien la titi. En bomba. Donc likez la vidéo, likez, partagez s'il vous plaît, likez la vidéo, partagez la vidéo. Bah j'aime s'il vous plaît, tapotez, 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 tapotez parce que jusque là toi là on a bah j'aime été. Tapotez, 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 tapotez l'écran, s'il vous plaît. Tapotez, tapotez. Tapotez l'écran, on va commencer. Tapotez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Attends, je vais laisser un message. Comme quoi. Attendez un peu. Tapotez, s'il vous plaît. Partagez les lives. Je vais parler pour 30 minutes seulement. Tapotez, tapotez. Voilà. Tapotez, tapotez, s'il vous plaît. Donc voilà, j'ai reçu pas mal des appels ce soir. Bah, tu vas déranger, et surtout que j'étais dans le live de Demer. Demer a fini son live à partir de 1h du matin. Et en même temps, Demer a zaki na live. Bah, tu vas banda au komelanga, bah, tu vas banda au bengangai. Et surtout, bah, on a besoin, il y a Warrior. Bah, Warrior m'ont beaucoup appelé. Me dire que non, maman Sarah Omoni, bah, femme insensée, bah, je comprends pourquoi fallait agir boye. Ce qui moyen ezali, okoki kozonga, kosala ba émission, ko expliquer batu, ni ne salamaki entre Fali na bana na ye, ni ne salamaka entre Niki na Fali Ipupa. Franchement, je n'ai pas voulu qu'on réponde bango ndambu 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 ndambu. Si la noye la na ole mama koloso sote na ole mbete. Noye la. Donc moi je perds pas mon temps seulement pour na ba délire. D'accord? Je suis une femme entrepreneuse aussi la zati. Oyo ba YouTuber rebelle ba zati. Alors so na na temps vite na sala ba délire na ba YouTube na ba TikTok. So il na pick and non ça mamnanga mbongo ya ba business. En tout cas na kota rapina na business. Donc si la bosse la noye la deuxième version na zali na o ticket ba tiki belle vite ba tiki pechanga tenga tika sila. Alors ici on parle de la star Fali Ipupa. Ba Warrior surtout. Les lives vraiment ils a pour na ba Warrior surtout parce que ba komelinga ba benginga ba insensé bazo finga Fali agir mabete ceux qui moyens aller koki koya osala ba émission ou expliquer biso makambanga Fali parce que ba bazo loba et tout. Les amis, les émissions sont là sur ma chaîne YouTube. Ceux qui boquent la chaîne, n'a pas eu qu'on réponde Warrior, comment qu'on a battu mususu ba meloma la bonne musique, mususu ba qui n'a besoin d'un éclaircir sur cette affaire. Ceux qui boquent la chaîne nanga, betagara Niki plaira. Zela, na la sabino ka exemple moko. Niki plaira wana bokuta, ezana ba audio, pas tout mais presque tout. Tous les audios, ezana kata Niki plaira. Donc, batu ba lukanga na ya koloba, je ne trouve pas pourquoi ngana oya koloba aussi longtemps. Tangu na yaka koyebisa batu boye. Yango. Titre nango yango. So betika Niki plaira. D'ailleurs na uti ko tiango siko na communauté nanga parce que batu ba luka émission o ezana ba voice yango.
Donc so betika niki plaira au monde na 4 émissions les a 2 heures ou 3 heures du temps boye à live na chaka ba épisode ya ba audio du début jusqu'à la fin. Histoire à grossesse na chaba audio du début jusqu'à la fin na démontra ba tout comment niki a kosara na e ezalara complot ba salara complot familial parce que il y avait sa mère, il y avait son oncle, sa sœur, il y avait tout le monde dedans. Et ba voice ezawana, ba voice sa famille na ye, ya bandeko na ye, tout ezawana. Bokene ka une émission wana, bokene boke etala, botapote s'il vous plaît. Fally a raison. Fally a raison. Alors, ngana royate ko sale loko de ana sale la rabino. Nata wana batu mususu peut-être boboya na bino kondima batu mususu bo mona ga boyoka ga bo comprendre ga pe mais bo sala ga haine na jalousie pour rien pour na osa semblant net boyoka te bo comprendre makamsara zo expliquer te sur histoire o boboyaka. Alors lokwa boboyaka et c'est le cas ngana ro vanda te na yana bandolobela makama bandoki parce que ce sont eza ba histoire a bandoki lelo bino bo lobelango. Mais dans cette histoire, bozo bosana ke ba victime baza. Ngana tindi binoka boki otala na émission na ngabo betaka niki plaira. Boki ne bokuta ba audio ezakuna. Mais il y a des audios o ebimate. Je répète, ba audio ba musicien na bimisa te. Ba audio ebele ebimate. Ebimate pourquoi? Parce que oh, to bimisara liboso batu bandima ngote. Bon, y'a mbale to bimisa sur base de quoi? Allez. Toi mbalango et on passe à autre chose. Mais dans cette histoire, na loba yango bien. L'histoire de Fally, tout le monde va payer. Moni na histoire o batu tout basala kabal. Pour na quoi ça Fally, merci. Tout le monde va payer. Bon, monika ngande na payer ba prix na la prison gratuitement. Bon, monika ndenge na payer prix na riscal liwa ya poison sur cette affaire gratuitement. Je vous dis, chaîne eza moulaï. Même après 10 ans, il y a des gens qui vont plairer. Batu ba lela na dossier a Fally. Batu ba futa. Batu ba futa parce que Fally eza victime ya communauté. Fally aza victime non seulement ya maman ya bananae et Fally aza lisusu victime ya communauté mobimba. Communauté mobimba na ya na yebisa bino na tchana ba audio comment est-ce que Fally batu basalela e kabal pona o détruire na ba musicien. Ben communauté ezolinga kaka ba baka Fally ne kuluzu. Sur base de quoi? Alors tout le monde o achaka munoko na ye négativement sur Fally na likambo aza innocent devant Nzambe. Ya batu ba futa. Baliwana no silité. Il y a deux personnes qui bakoufa déjà sur cette affaire. Mais batu bakoufa susu. Pour yana batu musu balala ate. Et yana batu musu balala rate pour na dossier o balala rate. Balala rate penda balobela rango basakela rango matin midi soir. Nzambe faut justifier Fally. Batu tout bazaki na kabala dossier oyo bakozala exposé. Et tout le monde va payer. Tout le monde va payer. Ngai pa Raisa Pindi na pesi mbote nga papa abiso ayara media ndeni. E indaka ka meilleure page na pesi mbote. Papa na nga ya media ndeni ni ti lelo batu bokoma ko finga abimana papa na aya na maramba niki. Aya na maramba niki. Bino bomona maramba niki ezali pananguba. Eza na kati ya spiritualité za pe na bondoki ya osarana te. Lelo yo so futi tozo mona ki oza gangi ya okofuta. Tout le monde va payer na histoire. On a fait 3 ans. 3 ans. Toute une communauté boza bazo bate, bozo comprendre que Fally aza innocent na l'histoire oyo mais bozo linga bo harceler moi na mobala batu. Bozo comprendre que Fally aza na problème te na histoire oyo. Mais bozo linga bo finga e bo détruire par ba haine ya mibali na bino batika bino na ba défaut. Boningi bo ko régler ba compte wana pas Fally. 3 ans déjà. Na 3 ans. Tozu de 4 morts na histoire oyo. Et chaîne eza moulai. Ngana esa nzambe boy na prison. Na esi nzambe ngabi oui, na les poison, oui. Na mérité ango parce que nazara vigilante.
mais soki nga nasalaki campagne moko to nayebaka ke niki na famille na ye bazo rendre fali ba compte na ki na kata complot nzambe bomanga et innocence nanga de salanga na zande na envie innocence nanga salanga na bimakasho nzamba élevé nga parce que j'étais innocente bato ebele bakota prison na ba histoire ba diffamation bakundama boata na journaliste monte bakota e prison ti lelo azo briller azate nazaka nga moko exception ngam na sala yango parce que nazaki innocente yo ke na okopema kende kopema donc ngalo kwa na futa yanga na riska liwa bana nga balinga bazanga nga na kota prison alors tout le monde va payer sauf personne tout le monde va payer soki lelo bozwi courage ya koloba ke fali alongoli tatouage ya keina eza mabe bino bafemme insensé tangu papa nanga vandaka na media bosalisi etina bemission po aloba ke Sarah longola kombo nanga ezalaka esengo n'est-ce pas? Alors il faut assumer tous ces pays ici-bas. Portio basfungolela nga ya humiliation yango ezongeli niki na bana nga kutu papa lo bana nga na longola kombo na eti na longola te pourquoi? Parce que toi ba africain respect ba parents ezalaka existaka. Mais moi na wana na nyonso oya sali papa na e. Olia lukata moya okene ko senga fali pardon. Azo continuer ko humilier fali na réseaux sociaux. Siko bino bato bozo kota neti makambo boko tango na angle nini. Na angle nini. Bato bo senga na ya ko sala ba live na ko chela bino ba audio. Je suis désolé. Je ne mettrai plus les audios. Franchement, je suis désolé. Ba audio ezala qui concerné na ngwa zo sa suki publicité na a kende na bloqué au libela voilà na kotiaka ba audio te je ne mettrai pas les audios a été concernés ya okome la fali na maboko na kotiaka te et je n'ai pas le temps bon mona ateke dossier ngo so ebiminga na ya olobate je ne viens pas. Ndaza victime na yo loba pourquoi nakutana Willy Bakonga master nanga na pesi mbote excellence nakutana na prison singa bime Sarah faire la prison pour na injure publique et diffamation mais c'est très grave pour toi malam kuto yo sa la prison mo za consciente que oyibaki osala keloko moko boye ya muneno koti makala ozokota makala pour na diffamation ozokota makala pour un jour public ya dossier o etali ote eza na ba preuve te ezara regret pour nanga parce que simba casier judiciaire nanga alors tout le monde va payer sur cette affaire nga kutu basaka na tenga so komi na galanga pena prête na bloqué OK ozangi na moyen otala live nanga. Donc, bateau bozo komelanga na sali live une fois pour toutes, avec beaucoup de respect que je vous dois, le Warriors, les lives c'est pour vous. Bozonga na chaîne nanga bokenutala parce que ba vidéo presque nyonso niki na blokango na chango na ba privé parce que zaka mensonge fallait za victime na biso. Fallait za victime à communauté, fallait za victime ya haine ya mama bana nae. Ya complot à famille wana. Alors, nazwa ba vidéo wana nyonso na kanga on a privé. Mais et à la vidéo mo so beti na YouTube ka Niki plaira et bimisara chaîne nanga ba audio presque nyonso eza na kati. Ça sert à rien ya okomela ranga na privé maman Sarah bazo finga falite. Batu bayebi ke fali aza innocent. Ba osala ngona nko parce que balinga falite. Parce que bana ba tendance na bango misu baba gaulois, misu baba ta kofi misu baza bazo ya ko rendre ba compte na bango musique ba ko attaquer fali direct na musique te ba comment ko diembela na ba sujet familial na ye. Et c'est clair. C'est vraiment clair.
Ya mona c'est pas la peine de venir ya wa oloba na expliquer bazoba te. Ba congolais ba yoka ba audio ba yebi que fallait ça innocent. Ba osala ngo nanko parce que na musique boye ba ko battre fallait en faste. Bo beta musique bo bundisa e bolongole na poste na ngwenda azali. Ba ko battre fallait en faste. Ba tikala rara so ba yoki likamoko na famille a fali ba e ko diembela. So ba yoki likamoko ya fali mais moi je me demande les Gaulois. Un grand artiste comme Ferrego là a fait son déplacement de Kinshasa à Chicago. Personne n'en parle. Ça vous gêne même pas. Vous êtes tout le temps derrière ma live à vie privée à Fali. Mais vous ça la live pour la star nabino bientôt stade de martyr. Vous en sima ya ba vie ya Fali pourquoi? Fali a outobet à stade de martyr na esali azui réussite. Bino pe bozala focus na ba faire na bino. Kende opema na oke na feri wa. Ba epsi nga na rafa na feri. Kende opema. Kende opema bazoba. Oyo sa nini apo yo ki kombo afali yango yeti. Boki osa ba live na bino ba Gaulois le 24 décembre bo soutenir fere. Boza wana kana sima ba live a kombo afali. Boyo kata soni te bino penza. Bolinga faire était faire à que potote à que concert TikTok ezolo belatin ba live eza ekeye zongi via Fali kaka donc bobosa li même que artiste azo prester na Chicago faut bosa promotion c'est très grave hein c'est très grave c'est très grave alors live et salami pour Nabino, ba warrior, avec beaucoup de respect que je vous dois, beaucoup na chaîne nanga, bon mon émission en ezali, eza presque na ba audio nyonso na rencontre histoire nyonso. Et na koki ko se permettra souster ya o vanda pena na vandi boye na ebela marambo na zala na salara pour en parler sur une histoire qui a été fondée à toute pièce pour détruire la vie de Fali et son carrière. Bokende botala yango. Bato tout bon mona ba sala mission. Tapotez s'il vous plaît. Bo tapotez s'il vous plaît. Bato nyonso bon mona ba sala mission. Bana bango ba anti Fali. Bayebi vérité. Bazawana bayebi vérité. Bayebi peke niki akosa. Ti lelo bazo ko asimete ke niki na akosa zeni. Bayebi ba nde bazana bayebi ba vérité nyonso. Yo fanatique à faire kende. Kende Lukashen a faire au côté hein. Bossa la promotion à stade. Bye. Nde bazawana bayebi pe vérité. Yo pe kende. Nga abasara na antin so mekika na bloqué au revoir. Na ranati na ba commentaire kutute. Donc na bloqué chaîne nga ota la souste. Yo pe kende. Donc voilà. Donc baza wana bayebi na bango vérité. Mais bana posa onir Fali. Loka ba ko na musique te. Ba komi kokota na ba vie privée na ye. Donc moi je n'ai plus rien à vous dire. Plus rien à vous dire et plus rien à prouver parce que les concernés ayebi histoire mobimba. Na les abinoté na les Fali na moi sinae. Et bango bazaki ba les concernés, il fallait na expliquer bango ba yeba vérité à faire. Donc il faut pas m'écrire, il faut pas me taguer Sarah, yarana nkoloba makambo a Fali, non. Venir dire quoi? Nga sali prison na histoire oh na yo lo banetini. Nga fingi Fali na fingi na nana ketchup pour na histoire oyo. Na yo lo bani. Fali nana na bana na baza victime ya communauté mobimba. Baza victime ya mama ya bana ya Fali na famille na mobimba. Sikonga na yo lo banini ah. Bonina ya lo banetini. Ay yo kende. Kena no hein. Kendo kota ba live à faire pardon kende. Le 24 kuna boza en stade kende.
Donc, voilà. Bato on a besoin de audio, les audios, ils ont la chaîne, audio, page. Et il n'y a qu'à meilleure page. Soit on pour ça audio, soit dans le privé. Le quand on a privé. Je vais t'envoyer les liens. Landa live on est à 3 heures du temps. À chaque partie, on a expliqué, si on a expliqué, on a audio, on a expliqué, on a audio, Zwango, kata kata, tchela batu na TikTok, parce que moi je ne viendrai jamais mettre les audios ici. Jamais. Non, salara ngote. To salara yango, batu bazara consciente. Mais na comprenant que batu bayebi pe vérité. Mais bandime ko accompagner mensonge à Niki pour but na bango ba détruire Fali. Alors, bazawa na bayebi pe vérité. Ça sert à rien ko vanda ko bana ko expliquer. Ero, ngana luka na ngambongo na yo sa ba débat na ba sendi. Ba débat na ba inconsciente, na ba femme insensée non kokate. Non kokate. Donc bango batika na concept na bango na ya fingara Fali sans cause sans rien, mais tout le monde va payer dans cette histoire. Tout le monde. Nous tout en fouta. Ah, écoute, ça, comme nous sommes bien, tellement que nous avons la chaîne. Nous avons bloqué dans la bateau. Donc, t'inquiète. Nous avons la chaîne. Donc, nous avons bloqué dans les bateaux. Nous avons mon conduit. D'accord? Ok. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça, ce que je voulais vous dire. Ngalo wana futa ba pris nanga. Na kenda prison. Na rata liwa poison. Et batu musope baza ba futa. Na tika abino te na ba prière. Ba kombo na bino na tia na liste. Ya ba prière na nga na tika abino te. Faut bo futa. Dieu va vous exposer. Bo futa. Tant on a encore tchela bino Niki plaira. Tant on a lingala tchela bino ba audio ya mama ya Niki na Keina. Boebi campagne au salaka. Bobi te poto faire taire Sarah continuer ba audio wana te to attaquer papa na. Muta ataka papa na nga kota na sa mabele hein. E biso to abata mai ndombe. Fallait aza muta mai ndombe ba papa mai ndombe ba rablag te hein. Ah, bo continuer à koya ko tchaka bato baza ba inosa boko tsaba ngona ba makambo. Na loba ngo boy. Ato sambelaka. Ato za mo santo za chrétien. Soro za na problème na nganga. Nzamba za juste même type banganga. Soki nganga wana za na raison. Ata yo za chrétien. Nzamba oloba bon. Ngalo na za nzambe Dieu est tellement juste même chez les marabouts. A opesa nganga raison. Ya soki malédiction eza na cause nganga lia yo. Si fo nganga boma a boma nzamba otika o parce que futa ba pris na oza victime te. Oza innocente te. Ya on baloba makambo mabe na kombo na o me ba kuto na ngote. Bo fungola ba porte na banda kuna binoti. Ko kufa awa. Na histoire oyo te bat fo ba kufa. Nzambe kutu ko frapper te fo bat ba kufa kaka. Ponga pe na ngana kufa. Bavoka na nga nyonso bakufa. Nyonso. Ata moko atikala te. Batu bakufi na histoire o. Mais toloba ate. Toloba ate. Toloba ate. Tout le monde va payer. Tangu na bandi ko bimisa na bimisa ba voice ya Keina na ya mama ya Niki. Bovanda bosala plan. Pour nous faire taire Sarah, photo luka moyen to salir papa na e. Bokenda na Facebook a papa na nga. Bokezo ba photo na ye na mwasi na ye. Bobandi ko kata kata. Hey, mutakala na ye linge bima. Boy na boy, boy na boy. Bato yo baza ba victime na dossier oyo. Nzamba o rendre bango justice. Même après 10 ans. Tout le monde va payer. Personne ne sera épargné. Personne, hein? Personne. Je dis bien. Ende na lobi boy na loba souste.
parce que dossier oyo ezalaka dossier ya makila bato bakokufa. Nzambe abomaka. Bokanisa te Satan kanda bomaka te, Nzambe abomaka. Soki Nzambe atala même pas que bana ba bébé bazalaka na mboka Sodome na Gomorre bazalaka ba innocent. Mais atumba vi la Sodome na Gomorre. C'est que Nzambe abomaka. So Nzambe atalaka te ke na mokili oyo bana ba bébé baza. Mais Nzambe alinga betisa mbula 40 jours 40 nuits. Aboma na ba bébé na mbula. Donc quand Nzambe eleki ya Satan, Nzambe abomaka. Afrappera blague te. Et à l'année malembe. Mais tout le monde va payer. Tout le monde va payer. Personne ne sera épargné. Moutaza épargné à Zate. Yo maman ozo pe sa conseil. Bima kende. Donc voilà. Un peu. On a zaïna on y a na tongo. Le warrior. Tellement bo benga mingi. Bo komela mingi. J'étais vraiment obligé à répondre. Yangwana na epsibino. Soit bosa na besoin ba audio. Na on appelle de mère. De façon que nous avons ba audio azo lekisaka. Donc ba audio important. Eza kuna. Bokende. Botala. Ba o bukata ka bochara na ba page. Bukati boche. Quant à moi en tout cas. Nalinga kolobe la dossier ote. Na sala yangoka parce qu'il y a la considération. Et pas na bino ba warrior. Boza parmi bateau na choka. Boza ba victime nanga. Parce que bolinga star na bino mingi. Menga mutu na ya na histoire ya maramba niki na pesa ngo en plaire. Donc na rana bestime na ba considération mingi pour na ba warrior. Trop de appels, trop de messages. Et voilà pourquoi je me suis au moins décidé à faire la bino live. Na ebe ke non sala na TikTok parce que ebele maramute comme ya mingi mingi na TikTok awa. Mutu na mutu a comprendre que si photo soit ba audio, to soit ba voice, ok. Émission mon qu'on a tika émission mon ils enchaînent nanga. Ils ont ba audio avec explication à mambutu du début jusqu'à la fin il y a mensonge. Mais il y a d'autres audios qu'on ne peut pas mettre sur la toile. Et ils ont ba audio mon corps. Ils ont sengaïka ba concerné ba yoka. Ils ont important que quoi au la batu na communauté, ce n'est pas important. Donc voilà, merci beaucoup à vous tous. Fali a totalement raison. Fali a totalement raison. Fali na utikala ko condamné était parce que Fali a victime nanga. Fali a victime à maman bana nae na famille nae. Fali a victime à communauté. Muto aza na pota déjà bazokisa kiye. Et sengela ki soki to aki na communauté conscient. Et sengela ki ata communauté bana ko senga Fali ba pardon pour na bana nae. Mais même communauté wana ils ont continué ko détruire bana ya Fali et puis ba réussir ko kota na via bana wana basala ba kabal ba kitsa papa bango. Papa mon kote mona tangane na zabwe. So na okike mwana nga ko asangani na banguna na nga pa ko isa mutu na nga bomanga. Non tchai distance. Distance basala un sentiment na ndo kite na mutu alinga bomonte basala ali kopana été. Alors Fali a totalement raison. Raison à 100%. Il a tout dit hein. Aloba nyonso. Est-ce que moi na ko sa kabal na bato ba olinga ba bomayo? Aloba nyonso. Est-ce que moi na ko que notre ko témoigner na tribunal? Ko c'est la papa no makam na tribunal. Vous allez témoin na makambo ebiki ya lokuta. Non. Aucun père va accepter. Moutouté, on est tous humains. Alors, les réactions de Fali sont normales. Fali a choqué. Muchopo oya boti bana na yo bazotambo na makila na yende ba luka basali mabe à travers maman na bango intoxiqué par maman na bango azando qui en personne. Fali a raison. Fali a totalement raison.
fallait en raison à 100%. Yo muto fi nga zo ba ke na ko pema. Bima life na nga ali. Chou. Kota la souste. Dès na bloqué au boy. Au revoir. Ah oui, ya souste. Donc voilà. C'est vrai que dans cette émission moi pour na olobake quelque part Fally ne pouvait pas, mais quelque part Fally pouvait aussi. Aza humain, ils a ba réaction ya kanda, ils a ba réaction ya déception ou aza na ngokati na ye. Parce que si il faut pas oublier Fally ti le doit continuer ko protéger ba na ye. Parce que ce qu'il fallait linga ko protéger ba na été, mais ba audio mususu o eza ya ba scandale ebima. Mais ce ba audio ne bima ti lelo, c'est parce que Fally n'a pas voulu. Ce sont mes enfants, il faut protéger bango. Ce n'est pas important ba audio za la toile. So ba bimisi ba audio na bino bolo ba mambolo ba o. Sur Fally bo tikati. Bolo batin. Bo tika. Mais ezala pas si parce que elle aura fallu azomi zokisa po liboko na emoro lezoki sié. Mais ce que à quoi bois kaliboko na été parce que ba makila na e fallait na ba regret na ba choc mais ba le boko Fally ba makila Fally. À cause zokisa ngote. Malgré liboko na ezokisa e. Azana choix te zaka liboko na e tika liboko na e. Bagolo aboke ne ko sala promotion faire ke poto ezolo bamate. Faire à ça l'émission à promotion par mamie il est là et qui inaperçu. Bon interpeller conscience Sabino. Ngata boye ko finga nga a. Je m'en fous. Mais bino botika Charlie point c'est bisa bino vérité. Bozara wana kana sima ba live va Fally. Bozakaka botondi awa. Bozakaka na sima ba live va Fally. Boko propulser artiste mukoni. Attends, boye refi en bas commentaire, ça va changer quoi? Ça va rien changer pour moi. Stade de martyr ndé tozo zela moderne ko se ka jour ango. Le quoi bino bo vandeli dossier à Fally. Bo bosani ke basara promotion. Toza kaka. Toza kaka. Jour ango boyebi ko se kananga kisongi songiti. Boyebi. Toza kaka wa. Toza an. Donc voilà, merci beaucoup, hein, merci Bozaki Ebele vraiment. Nalinga quand même n'a pas ça moi compréhension nanga. Que na azamwa na mkepe oui. C'est vrai que bako manipuler parce que bati mabando ki basombela mwana na voiture. Aotala ke bati basombeli voiture ya mutako sombelo voiture molingo ko le katata noté. Moutako sombelo voiture a sali dépense ka pour luka moyen a détruit papa na yo. Mais à travers yo. Ça existe. Ba yebi nini ba sala pona kwa mbrouiller esprit ya bana wana. Ba yebi nini ba sala pona ba réussir. Et alors bana miki ba koko sa ba ona ba bomboti. Otaka ba somelinga voiture ba pesa rabiso mbongo ba sala boye. Moi na pas azana envie ya kolula akoma lwa Didi Stone. Or, Didi Stone, ce n'est pas seulement Kofi, mais Didi Stone travaille. Didi Stone a signé un contrat dans une grande marque, elle a mieux payé. Didi Stone ne dépend pas de l'argent de son père. Voilà un peu la différence. Donc voilà, je vous laisse. Hein, je vous laisse. En fait, bato bozolo banangai pona kaya nene. Voilà ce qu'on appelle la jalousie. D'accord? Bozonga na ba émission ya Maramba Fally, je pense que Nene abanda kolongwa pa na ya brossete. Alongwa ke na maya makelele kuna kote baza osala ekiri. Aovandisa bandeko wana basi ekiri, babandeko finga nga bafingi mobile nga bafingi bana nga. C'était quoi le but? Bazaki clair. Sarah ozokota vie privée ya Fally na nana. Sarah ozofinga nana. Sarah ozofinga Fally. Sarah ozobimisa makambo etali ote za ba vie privée ya batu. D'accord? Nene azwati courage ya kolanda ngai na mwana na ye na sambula aya ko filmer nga ndeni na oke makala. Nene asala fête asala be mission ya arrestation nanga.
D'accord? Na lobara histoire où tout le monde va payer. Ce que lele a nene aza clando na Dubaï. Prison ya lukela nga basala nga ya 6 ans. Nga naza en paix. Ya komi clando na Dubaï likola ki moyibi. Siko allez-y comprendre à cette époque-là. Nene atanga bando côté la falaise au finga nga ke Sarah zo toucher vie privée. Alinga ki fali to abando sala par jalousie pour nazaki na audmat na succès. Parce que yango lelo comme finga fali. Siko tanga côté la fali on est sur base de quoi? Allez-y comprendre. Soit disant za olinga fali n'époque wana bobo sanate ya bozonga na bemission boke na ba page azako longwa pa na etongo a bosete baki ovana na maya makelele 5 personnes ba ovandela nga ba ofinga nga po ani na okota vie priva fali siko oya zo sala lelo to benga ngoni to benga ngoni to benga ngoni oya zo sala lelo. Alors je suis d'accord avec Fali. Lokwa nga pena papa na nga to kabwana ezape mabete so ye pena bana ni ba kabwani. Tout se paie ici bas. Heureusement ko kabwana sko ya nga na papa na nga na kendate ko sala ba kabal na benemi na epo ba buma e na sala ya ngote. Na kenda ko chama ko na nga na tribunal te pona ki okosele makambo pona zwa mbongo na e na note. Na luki vi na nga moko naza o naza lelo. Papa mon côté. Papa mon côté. Et puis tribunal wana tant kena kenda c'est une vidéo hein. C'est une vidéo faite par lui-même. Bino bo mona ngondete. Eza batu bazana ngo. Donc bwana elo rasika bo finga ngate, bo finga nga échanger rien. Ça va rien changer. Bokanga fali tokanga émission fali wana susuki platine fali azui disque d'or bino batu boza ba papa malam bino batu boza ba homme responsable fali aza irresponsable bobeta musique kaka bobeta ka musique bozonga na rando na musique vie privée na sepele nelo mo Fabrice alobaki abi Fali c'est mon frère s'il faut reprocher à Fali je le ferai jamais na télé. Naza un numéro à Fali, na robenga e tokosola na téléphone. O elobami ma ese sopani, on n'a plus rien à faire. Fali c'est mon frère. D'accord? Donc voilà. C'est un peu ça. Ce qui nene a lelo azo finga Fali, mais lobi kuna nene a finga Fali te. Allez-y comprendre. Lobi kuna nene à côté la falite. À côté la kaeza vie privée et tout. Les loyers pas comment bimisa ba vie privée. Allez-y comprendre. C'était tout simplement la jalousie. Asa au côté la fali en vrai té. Batu nyonso ba côté la fali n'époque wana nga nazwara dossier. So tali bango lelo ba côté la sou falite. Donc bando côté la fali non simplement parce que balingi fali ba soutenir ye mais bando côté la fali pour na ko vengenga on dit na tika ba chroniquer c'est belé na défaut ba côté la fali soutien ba to na tout za mona ba makita ba osala nga be mission yo Sarah tika fali ba sala soutien ba finga fali awati ba femme insensée ba finga fali ti lelo bo côté la ketendeni les loba finga fali mais vous continuez au côté là et botika pourquoi bino batu boza olinga fali mingi botika pourquoi bozala na mino vraité bo banda au côté la falité boye ko diembe la succès ya actualité na zalaka na mona makamba niki e banda sa bino mutema passe so bomoni na vandisi 7000 personnes na live miteme sa bino bu keto netka bino bozwa place nanga sko lelo ndeni bo mo finga su fali moto boza au côté là lelo pour mon finger sous o Sarah zo bimisa ba vie privée fali lelo bino subo comment bimisa pe ba vie privée fali pardon boy pas denga na dossier o eza dossier ba ndoki to zelaka to tala ba liwa bato ndenge royela de gauche à droite quand tout le monde va payer d'être royeba et puis moto so azo futa yo ebisa sote ke na futa ba oyeba oloba te
ngelo kezo lekelanga kaka. Oh, il faut pas écrire balancer les audios. Ah, on a un audio balancer les binotés. Nasa na ngote. Donc, bino batu, bon comprendre que tant ba zaka batu tout botala batu tout basala be mission ba côté la fali. Lelo ba femme insensée, ça fait 3 ans ba vendre la dossier fali ba finga kae. Batu wana ba côté la sofalité, batika. Batika, ba côté la kete. Ba côté la falité. Ba côté la ke susté. Mais ba côté la ka tangu Sarah banda ko attaquer. Donc il a dit que bazaki ni na problème na Sarah. Et toi la Sarah dérangera batu. Yango moni babanda ko attaquer nga mezela était po balinga fali. Nga nene ala nanga tina parquet. A filmer nga nene na kota na ke makala. Sko lelo yemoka comme vendre Sabine obetela bino vie privée à fali. Allez-y comprendre la famille. Je dis et je vous remercie. Bye.